Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Oui, bah, qui Nzamba na contrôle nyonso. Oyebi Nzambe soka azalaki te nde okufa kala. Olala Nzambe ana bombi yo olali na tongo olamuki. Osokoli sobimi seke Nzambe ana yebi oya bongiseli. Ata lelo mardi ozute mercredi ozute jeudi ozute samedi jour no ezala. Olamuka pe abona tongo pozwi totika ko envier. Ba fito yeba nde lotunuka. Ngamo pena bitiela ngamo na kati oyo makambo esalama ekomi siko kote ya ngai pi parce que na longola na kozala star et tout na longola nyonso na mwasi normal eloko esa biso moko koavie biso pe tozala biso pe tobima na miso ya bato omoni nga na tie kabelo oyebi te position nini nasala mpo nazwa kabelo yo mpo lika okende siko oyo baosala na yo oyebi te to mosungu aku basala nga na position ya bien siko yo position ni baotielo mpona ozwa kabelo ezala mpona baposition tu sais quoi lelo déjà na bakindi na bandenga kindi tokoma de apesa eloko kozwa eloko biso mo mpe basi tosigni yango tondima na biso yango te on a juste pesa eloko ozwa eloko mwasi te liboso ebandaki oyebi bato bakota bauniversité bato batanga liboso ebanda ebongo okotangi otoki fo pesa eloko fo pesa prof mwa ya mokie soza mobali surtout soza mwasi fo prof ayaka liboso akoti na ringi mobo atie mutu nichope parce que moi boye dingwe ndoki ya munene mais lelo ekoma ata so yedi alingi yo yebise ondimi peko tongo yebise bine yo lingi yedingwe ayebise bino ekise edingwe pa edingwe nga na omone mobali normal nga pianga mbone ondire ba fille babanga lisute bakoma aussi bonjour toi toma mona nyonso normal oka muto bona ba muto entela na kisa makasi oka kisa makasi makei po ebiki na ozo eloko mobo toke wapi c'est que comme on peut qu'ils amènent ça et surtout bah artiste et surtout Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a ça Peric boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers internautes. Merci Nabino, Balandignon, so Obutalaka, Exemple TV, vraiment votre chaîne préférée. Et puis Rabino, actualité en solo, information en solo, avec votre humble serviteur Orly Kanza, donc Mister Lovalova, autrement dit Avatar, Tonton Kan, donc. Nazala wana kaka pona bino kopesa bino actualité to loba kaka vrai na makamunyo so oyo ele kaka vraiment sous les informations les loto elibino ba message moko ya makasi ya motuya par rapport ya ba artiste na bino préféré o boyebi ke basala bino musala bien vraiment pona kota te na kendete vraiment no banana no bambote na ngai na batunyo so bon soutenir biso donc na moni bongo le cordon de cette chaîne donc Barezi Baza donc tonton 3 fois tonton donc on a bien gagné tonton monsieur le journaliste donc motomoko bien n'a pas si bambote place à Zali ainsi que Adjibi Lili merci na yo parce que image eza toujours kitoko na moni batutu bosute naka Orly Kanza mama Zoé Kumba na moni bongo Glashukate na moni bongo papa nanga JC Mangala na Suisse merci na yo merci na batu nyonso vraiment donc musika te na ba information nanga na zana grâce l'une des artistes, donc actrice Moko, jouera tellement très bien. Yemoro expliqué, place Nino Azalaka, pour son la lobby, on dévoilé Yemora Milobela. Grâce, bonjour. Bonjour Orly Kanza, Mobutu. Grâce Boni. Kitoko. Kitoko. Seka boy, oza na joie boy. Tu sais, il y a nakokande pe nakokanga kanda te sino ba vrai na ngai ba onyo so ba yebaka grâce lutama autre madi madera de la presse en tout cas ba bi lolenge ni na saka nga seka na bango pona kana bango de kanda te.
c'est ça. ozala bango kanda te plupart de gens bayebi yo mingi Madera na presse bayebi yo ke Madera asalaka mingi émission mais lelo nayambi yo tant que actrice Madera double fonction esala opasi te Kitoko. Mais non, hein, Nakabola nanga bien parce que on a lobby déjà. Merci beaucoup à Barizi, en tout cas Barizi, tonton Moko Kitoko Makasi. On a vu nanga et Akati Yasuka. J'ai dit aussi merci à mon président de Kose Gabana Tela, hein, Binobao Boyebi Gaps, Bisotonga Kemingi Gaps, Gabana Papa Nangai en tout cas. Yem Tasala Akena, c'est la actrice Moko Boye, autant Mutanandi dans en tout cas. Basipila nanga ndeskopo nango ouais Madera koyoko oloba lelo namono ke oke nanga na ndenge ka ndesi yo nde muto présenter mission en tout cas wali misanga la longola linette parce que te ba question za yo ba réponse za nga non ça ka bon merci ba question za ngai ba réponse za yo Madera na olinga obetela biso mwa moke Madera monde théâtre banyango kan lelo okokisi ya combien d'années et puis nakata wenge ozana combien d'années? Waouh, grâce Madera, Nabanda théâtre en 2009. Dans le lot 2020, il a fêté 10 ans. Tellement qu'il n'a pas vraiment un peu petit. Nazalaka vraiment na bolingo wana te. Namonaka depuis Koko la nanga na ndolinga mambo TV mingi. Naibisa papa nanga natanga mambo natanga journalisme et tout abanda ilosoko boya aibisinga binanga bandumba baba fille moko boye moins sérieuse et tout na banda ko convaincre malé et okuta ke ba sœur nanga non saluer Marina Ngoyi ainsi que Clara Fati ba sœur nanga tellement que tozaki tozotanga na bango 4e nga 4e bango 5e nga 5e ngai na Marina Ngoyi tozalaki juste tozalaki na pendant ça la temps philo ainsi que Clara pendant ça la commerciale tango te ko zo examen d'état na 2009 et c'est là président Bobo Manoka aya ko sala groupe d'accord les étoiles bango batwa kinda liboso après un mois bayo sollicité nga ndesko place na ko kindi pa président Bobo Manoka et là vraiment na umela pena teto na monika mambo ekende mame j'ai quitté ndesko place na ko kindi pas Disha Baba président la Duchesse wana ndesko papa nanga mutali boso atutani sanga pena na ba toto banda mona kaka na ba film ndeti ba Duche Kapanga il mon président Bobo Manoka ainsi que acteur na actrice belé mami ça et tout c'est là où place d'accord ça la film à Liboso il y a Amour Criel pardon nakati ono momke nabi que ozo encheminer no kendobi akutani sayo atutani sayo na ba président na ba acteur belé oyo tanga soki atutani sayo na président Bobo Manoka et pas Bobo Manoka tikala ko jouer te en tout cas là pendant que ça Ezaki guerre les étoiles pendant en tout cas wana ezaki suka na mboka ezaki oka koto boye muskador azoniata koto boye ba yamse sike ba Samuel bango nyonso mais na kokai na ngandete na milobe na vérité na kokai na ngate ba na mona ke espace ezaki pena collé moi makasi na yo kité na ngasko pas kata na yo ke pas Disha Baba film à Liboso c'est là où place a pesa nga vie na yo sala film na kino malgré kenaki ti te reçoit sikoyo et producteur moko kuna mais to komanda continuer ka ba film toutefois film akili na yo sala comme na yo tika na tika na ngate ma tika par rapport poko kakika te na ko te papa ngana ya déjà na ka soldat ngana obrati lelo na mona nga mutabangisa ngate oyo te ba yana ba maman o ba sa so ba jouer na sa so na vandinga mona ka ba chair de poule mais nazatenge naza na fruits na bango moko boye so na bina koti na bango na scène na kokate non plus hein parce que que ba wenge de gabani yana ba jouer yana ba batu moso ba koti na scène osa ba jeter ba jouer vraiment après président la Duchesse et OK wenge de gabana wenge de bon oui wana kuna na nini ngasi konzonzinga je dis merci à Barcelone mami de mami wana nde mutu teko kokutana na président Yves Lubamba na à travers ya réalisateur moko José Dingo nda bandaki na ye c'est là où oyo biso teko kota sikoyo monde ya nzonzinga monde nzonzinga tia moi sentiment na yo kuta siko na président Gabana.
Moi, dans Nzonzing, tant au côté, au travailler ba film, mais il n'y a pas eu trop de films open, no, ça la paye, patayo, et bimi, soit paye, oui, ça la que Madera, baye, baye. Pour Madera, elle est plus connue dans émission que théâtre. Ouais. Non, na théâtre, obi na Top Vision, et ça rassure balobi, ba pesanga combo na film, mais on a autant joué il y a 2008, ba pesanga combo rit. Ils m'ont juste dans ba commentaire, ba tubando lela. Na ebi ke combo na ezalaka, rit te combo na le vrai combo na ye, et ça grâce. Telaka ba fan, ya Top Vision, maman bobi misa combo na vérité. C'est parce que wana nazaki na pasteur a suicida. J'étais là, film il y a Liboso, il y a Top Vision. Et deuxième film, Zaki, ma fille et ma rivale. Donc, Ngana Peshanga Zaki, maman, Nanga. Et ça, ici, quoi, tout Tilelo. Film, oh, c'est là qui est malgré que le film, on a joué Rite. Et à Bima Bima, mais c'était le film, oh, et ça, là, vraiment, parmi les films, oh, à Liboso. À partir wana boyokutana président Gabana bosololi na ye o négocier na pour kota ko na déjà na wenge pe se zaka ba fille ba mituba zalaka toutefois na wenge ton na omona ki makam no sala et musala nanga ya chronique comme memanga et tout un peu stage un peu na mona mo été na ki kotika mais ton na okutana président Gabana na ozonga lisusu apesanga film à Liboso et mais toi que non le bano ma film papa lelo to so ape pour la propos ya film tant boyokutana président Gabana bokutana président Gabana bosololi na ye do bosololi na ye kaka bosololi na après oye maman kotiko ba nazala de na groupe nazala déjà na wenge na banande siko kumona na te tant yo mona isinga na lingi na mona yo ozonga donc tant amoni yo alingi ke yo ozonga donc oyaki noka po effacer musu batu misusu na isayo te na effacer bango te mais sito oyebi. J'ai dit merci, hein. Ils ont papa au Batiakabana, le président Fabregas, Alobaka maestro. En tout cas, le déjà, tous les 15 heures. Un bon séjour à Nakin et à toi, maestro Fa. Bon séjour à toi, papa. Tu as des choses à dire Nakin. En tout cas, Atike la biso bitumba. Takazala tangi film, si. Atebino sko tatami yangwana. Kende siko bunda, olonga. Ils mangent toi. Na efasa na nga batuté. Déjà, j'ai dit à ma sœur Clara Fati, azaka déjà na nzela na ya okende. Lelo azaka déjà libanda ya mboka. Mais ma bisusu bazalaka. Na lo tout le bano elo moto ke mbango te. Tout ça malembe te. Émission ça la vérité hein. Parlons vrai. Donc to ke non malembe. Nangina lo babo e grâce. Obanga. Obanga. Mwenga kimia. Grâce, dis-nous un peu. Oyo kutana président Gabana tant kutana président Gabana moi lisolo po basi bino basi neti ba chroniqueuse et haranoka likamo na mutu ko mosola mona ka hein a remplacer mutu tant a remplacer mutu comme proche net base comme moi côté ndeti ngana remplacer na pour remplacer Clara ou ya effacer obite Clara Clara ngai ma sœur nanga na sakana ye confiance ebele pourquoi ina ngaki asaka on a Messi ngato na mibenga Madera pour na Cristiano na za CR7 yesko azala Messi malgré que yé na bac sanga na Real mais ba jogo na yaka na ngate pour na effacer mutu ça ngote na kana pour na effacer mutu te c'était que mutu nanga makilande sala. Pourquoi ça s'attaque ça taraka au big non s'attaque Marina Clara ton boulevard wana baba makila nanga bana mama nanga na lo baba na mama nanga anakosa ba mabe atam commenter imagine toi Clara Fati vous appelez mama be belé oyo mona na kata monde ya théâtre ndengo ya mama be je te dis ebele tokutana na ba ebele ya mama be ebele pe ya bien ena ba mama msusu ba yaya msusu ba ya ba yamba yo na monde ya théâtre apesi yo pinza longonya oyiki msusu na mona ngo mabete na bageza batem biso babeta biso bambata ndeti kana na lopesa mbote na Viviane Amel na iso babeta biso bambata na tournage ba beto mbata no kanchoka mama kanela et tout mais abeto ka mbata pozongiso na ba film ba Top Vision to kutana pe na Gabriel bo yo lata boyo le kana biso bino moko ta mbata pe na kutana pe na ba bido mso zaka ta mso bo kata bo mama mo balinganga te mais ta mso ba kolisanga esprit na ba ka merci parce que ba kolisanga vraiment esprit makasi. 12 ans même je te dis les lopes biso peut comment peut ça pas 12 ans ma oui hein
lelo pe koma pe boye po tala pe boye yaya lekisa ye mais oyebi ke sango 12 o rabiso moto be na 664 donc to beta biso ngo 12 yana baji donc eza nango baje obeta 664 mais par rapport P1 mosusu moi ya opportunité pour pesa melo place wana comment ba sacrifice pesa laka mais ba sacrifice pesa laka komi pesa musala na ngande tingande na bino pesa na ngani na mibenga elo mo naza ujana mo respecter en tout cas naza ujana mo respecter naza ujana mo respecter quand on a le babongo batuna so ba ke naza ujana respecter ujana respecter maman biso botanga na kana 12 ans imagine toi na ba bota ozaka na 12 maman muninga za maman papa muninga papa siko na pesa ndeti nini ndeti mutu ndaza boso alingi na pesa seka na pesa kama luba na ngana elungi nanga ana posa nini wanga na soin grâce bambeko bat baleka bena na kati ba groupe bambeko bat baleka ka aleki mbeka wenge ya trop esprit faible wenge za ana wenge ate ino nakutana ngote ba place o leka no leka non oyebi ke papa moko a bien ba président parmi ba président bazala bien mais non nga leka na maboka ba président a bien donc ngoye bisa biso ke non leka na maboka ba président bien donc yo penda ke non ndeza la ke tatami boye rien tatami on a kinde kachi to na kinde box ane jamais nga yaka musala na yelaka musala nga tuka musala nga ndeka mutebundelanga tolitobeta liso la catastrophe momo na catastrophe ezaka moto apesi nde balarme na ye apesi boye na kati alongoli ikilibanda tie na kati yango naka nde esalanga nazala. Merci, on va un peu parler de catastrophe. Catastrophe. Idée à catastrophe, on est où tu vois? J'ai dit merci beaucoup à le padre. Le padre. Merci beaucoup à toi, président Gabana. D'Écosse, Gabana Tela. En tout cas, il y a histoire na yemoko. Papa Abisso a beaucoup. C'est seulement que à ça la soit commis à bon mon on déni. Tu vois que ça a catastrophe. Batnus la catastrophe boye ba eloko ingolo ba catastrophe. Et yana ba maramoura mama bébé mais to beti histoire vraie. Histoire vraie. Neti pena ngambu nanga na mama nanga Elia ainsi que na papa nangai a papa copain nangai en tout cas papa ya mwana nanga en tout cas place wana ndi boyeba comment imemi biso to comme na catastrophe. Voilà, aujourd'hui ezala qui film moko o elekaki na kin awa ezuma carton lelo bakotisi yango na internet banose ke no film bandi na sur ba image ezoleka wana film bandi film ekoti film bat ba s'attendre na film wana mais bon mona est-ce grâce à zawana grâce au pesa makam grâce à jouer na kati yebisanga na po oyo lataki wana tio comme na ba température wana ezala ki non ndeni ah là là ezala passi tout ça là plus ou moins des semaines il y a répétition kaka to répétera pour na pesa oyo yangai le meilleur na na ba les meilleurs parce que catastrophe bana osinga muta pesa pena de meilleur na ye okapena amikata mutu po bimisa maya misu na bandenge wana moi mosi mo bwa miboma na epo passer leki ba non koloba eloko wana mingi te parce que si lelo balarme kokoka ngai te parce que nazwaki yango pena na considération eza lokwa vie na jusqu'au vie ya place ya fille wana bato batala fille wana grâce wana aza oyo aza lelo te mais fille wana telika bomoto ya fille wana lolenge nini fille wana azaki na ye ignorante ayebaki eloko te makutani na bambiscade bongo maman na ya bombeli secret moko monene tout tina suka ya oyebaki mutu moko kaka wana ye nde mutatourna film na famille na bango et mon jeune toi ya film moko bona non linga nde bato ndesiko vraiment batalango pena balandango na bokebi po ezala bien makasi c'est ça balanda yango na bokebi po ezala bien mais grâce dis-nous quelles sont des difficultés au beaucoup tene nango ba difficultés au beaucoup tene nango na tournage tant bandaki donc bon notre travail ba difficulté ni beaucoup tene nango difficulté makasi to banda film na ndako moko boye na tanga mutote parce que mutonga za pe célèbre mais moi si na mema biso vidir moi si na ya yebika ke basi batu basi nyonso ba bandumba et tout surtout bata théâtre basa théâtre bandu taka la banda ndaku esika msusu mana yo sukisa ndaku na biso esika msusu pourquoi parce que ba difficulté belé on rappelle bato comment boya na bango na bandaku na bango bato bango mema bino mo ba vidir. Mais ça peut vrai que non ba artiste ceux qui bo jouer na bandaku ya batu er mususu peut-être ndé bo jouer pa na ndako mutu moko boye et que mutu wana boye bi par ndenge yo lobika za célèbre au mona ti comme ati na niveau que mutu wana
okomisi moko na yo donc obotoli mukolo na kamaji nanga te obotoli mukolo na oh mwasi nyonso azala ema yo yebi te soki kanda nde na boso mobali ana libende fois landa mais c'est pas ça tu sais toi toyaka ndeti par exemple tozwi ndako ya baresi tozwi ka ndako ya baresi totourne ndeti baresi mpena aneka na fiancé na ye etu biso tokoti na biso tobandi na biso sa mosala toya na biso te mpo toyiba baresi comprendre tokobanda osola na biso tosola normal soki ezaka nde siko mwasi oza confiance na yo te mpo nga nde naabona banga moko nde naaboma derade bona soldat so olingi obotola mobali seke mpena nga mo nde nalembi mobali ana imagine toi seke nga mo nalembi mobali ana natiki se yo na oza mobali te donc oza nde na mibali non nana mo na marié te je suis en célibataire et ezaki na bitula na ndeko ya bitula nde na boye moni tombola motu mosusu azaka kati balo akati bachemise ebele biso nyonso do biso bafille toaka na kati ya bachemise wana motu aopona ake na ngai akelata nakomi ya ye libela ti masiko nde na abona ano ya motu te aba oui papa oh je suis pas fiancée naza mpe marié te na mpe na proposant te bosiko na ndima kwani. Mais par rapport au groupe Nabino nde bozalaka comprendre nde bozalaka nga na yebi penda te obi nde bozalaka comprendre nde bozalaka na groupe Nabino il y a trop de guerre pourquoi guerre trop de guerre ndetani guerre entre vous les filles babilo mike ezanga te mais aussi il y a place basi bavandi makambo ezanga ata siko tandis que bolingi eloko na bino botyango ekende liboso maintenant biso tokana biso na malgré baquerelle wana tozala toa bana papa moko papa biso no alingana no baguerre esprit ya ezanga ntina te neti nde naabona jouer eli aza mama nanga so na bando sola na eli atene nga na jouer na eli ya bongo koto kuna kutu piste ane ezaki ma copine chérie oyo nalingaka mwa mingi azala nanga pamse matondo koto kuna na zusu faro buko seke do ba copine nanga ba yanga me ba panza biso imagine toi mais toi na biso na ba guerre ba esprit te ya nango kaka ki koyeba oyo zali et c'est fini ya koyeba oyo zali netinga bona monde théâtre na swana note na finga pena omutu te yo ebisa mamba solo ke yo swana te nana ngalo baki na finga ye ni mwa mobali ni mwa mwasi nani tangela kombone so na finga lete baksa zoki mutu aloba baksa ngana baksa tozaka na emame parce que c'est ma sœur talaka to uta na escopa duchesse Mike la duchesse ezesika to uta toke esko no malembe toke malembe ofinga ye ya mobo mutete ato finga na te toloba ko finga na SS ba vérité c'est la producteur mo mutenga cha biso na emame mais producteur tu ko comprendre que ACR nanga producteur na ki loko te pa yo nde siko banga ye nani banga basa ndeko la vérité teto sola non tous lo ba vérité ana munduki na saluer yo Barcelone ainsi que mobali na yo on a siko saluer ye po abimi déjà po abimi comme tu obi po déjà oyebi ke bobomi de amour te azaki ndeko nanga abimi aka ndeko nanga comprendre ozala te na ozaka ndeko ni na kalati toloba na jour matanga ya président Mundwiri wana tina na kati ya fikine nde abaluki bo grâce nganga mama wana mama na ngai mama na ndenge olobe na biso lo moke non grâce azaka moi poli grâce boye moi poli mais tant obengi mutu mama na yo mais comme na tamo obe moi manquement mo esala ka manquement te ine boni boko misena na mukolo ndeni nde to mbino boli ngo bopesa ajini boni boko misena ajini c'est ma sœur moi so lo tsepe ba décalage ça ba âge ane mukona ngate ngape na mukolo nete comprendre tout ça ndeni tout ça on est bon pesa bien c'était qui te le va na ande ka ba vérité mais producteur moko boye biso le to bi ka na tanga ko mona te na bisa ko mona ena ba kombo mo boye tsa producteur wana et tout anga sala biso un peu akenda kuna akekoto yo anga sala biso mo tiraima mais sinon ya mambo kala c'est pareil nani na producteur ne sana kuta tu as des gens au ba pesa ba salo ba choc ba pesa ba pasi lelo za moko oyo peut-être film ndenge koti boye ya na bato ba kosepela na yo po ba sepela na déjà ya musu ndenge simba micro ba ndo simba micro ba sepela no mais ko lelo ba sepela na yo na version mususu na ba o ba yebaka yo ba se retrouver encore
mais siko faut ozala na elomo o peut-être yo mo oyebi ke no ating na bato deya bazala na kati ya net na bebanana o na bebana te tobendaka koni nga na moto akoni makasi nga na nga na moto oyebi nini soki neni ngai natuna oyo obengi cordon barésia avie na nga nakutani na baplace ebele tato tia pela boy to baplace ebele baplace na toto loba mona place akota mosala bakota micro oyo nayebi ma baplace ebele na yo okutana même nabeba na mutu te et tout surtout nga na kande camarade ba mibali na moninga baresi na moninga Remi na moninga Daniel Ebika na moninga ya Lekechu na moninga nani natangi te nani natangi te na moninga bango nyonso en tout cas parce que nazalaka pembe na mesebio ye mutasala nga ke nazabo na moninga ba mibali bele na finga ndi mutu te sauf que yoza bebe mobo o soigna no kaka na bave na yoza na bango bien opesaka pe makambo nyonso napesa nini makambo nyonso kaka kopesa ti lisona na mbongo tolia ndeti ndio nga napesa ndeti ndi napeni kingai so napesi bo moto na kufi. Comprenez que c'est Madera, donc donc grâce Madera. Par rapport à l'image, donc continuez de vous abonner, donc et ça la biso bien, beau zalawana, donc message nabino, commentaire nabino et ça la biso bien. Madera, lelo film et koti, ndé katobeta lisolo ya catastrophe, bat bazozi la yango, film et ça la moi carton, bat bon mon na yango. Mais Madera, par rapport à la classe, né ba musiciens zalara ke o abimisi disque mais un sou fali déjà ça vient na disque et bimi o pas o abimisa selon yo moko webi ke na minito ndenge lobolo ba tant que yo ndé muto représenter wenge na minito ndé tozao yo muto représenter wenge webi ke nini film ekota ndenge yo momo na vitesse nango eza na seba o eza na ndia to eza na njimite etika ozana sete bino botaka extra pamba ya catastrophe ango ebi bafilme mosusu tosalaka fu tosala baréalité yo so mona mpe mwa mwasi mo bwatelemi boye aosuba na bilamba aosuba ya solo na bilamba na lati ça se fait pas comment nango na babiloko mosusu mwa kuna totriche mpe omona biloko mosusu ezaka mbula ebeta babengana fille mo boye na sambula otambola sambula wana esalama salama parce que moto aosuba masuba solo asisa lale lisu masuba ngo amona te parce que eza kuna akati yo mona catastrophe wana sango na fille mo abima na tata oyebi bafille mosusu ezaka abima na bapapa mbima bobo mais na fille mo abima na bapapa na papa mo apesa papa na condition andimini mpe namona boyebi mutu nyo mwasi nyonso te alinga deuxième femme est-ce que fille yana ondimani mpe ki deuxième femme ayebisa peut-être atana na ko na namona te fille me nayebi te bafilme ezaza nango mais catastrophe en tout cas ebodibisa donc boyeka na système ya beta bato fimbu to ndeni to kolukaka olongola bato misusu wenge te c'est du wenge wenge ebi wenge ezalaka bango nyonso bazalaka 4x4 to bakabwani eke wenge maison mère wenge bcbg wenge soki tonia soki ndenge nini mais lelo balobela wenge ka moko ya nani maison mère le plus pire bato wenge oyo ebimisi bana ebele oyo elobisi bana ebele ezaka ya maison mère oyeba abimisa bafere abimisa bafabricage abimisa so yango wenge yana biso toza neti catastrophe ekoti boye bareveni nango oyo nini yo satandra nango tinose ya makambo bien bon naa nango déjà babaka masuwa bakoma esanga mwa bien nga alingaka bongo te yo lingaka bongo yo ndenge mabe ekomelaka bato yo mbanga mabe ndeti nini nga aloba elomo yo olandanga bien te naloba elomo to bapetongo bauti osala mutakalisation ya frère na biso moko awa Florian Kyodo naloba elomo nga bien tuka papa tomonana na misu mutu nyonso osenga nga video na nga en tout cas seka asengi mama bongo ndati alakise mutakala omona te yo dosa y arriva mpe deosala te papa nokoso te lelo tokomi déjà ba 14 heures non hier soir ezali dena mutu mwa akoti deya na code na ngai tu tosolola tuninga olingo olala ngai bisia olati ndeni nayebisenga mine naseli video nawatia ebona ati sindi esinga sala nao nde tokita wana tuni nasala nini osala loko okita wana mpe video na mo ezaka déjà balakisa mama ezalelaka na bai mutu alakisa nani na nga nalongwe bomona nga su te nango nga asala video na mutu nga alingaka mutu soki aza posa omonanga malamu aya na kini tokanga na sika biso mibale tozwi mpe batelefone totie na sambeto poso tosisi mutemte bima bongo na makolo
Mais par rapport il y a bah phénomène ezoko malelo to betonomo lisolongo mamuke toto mona liboso ezaki na accident mo esalamaki ba fi bakufaki ouais bon tango esalamaki nga na otanga kombo motu te parce que il y a eu des gens au musu alobi ke nga te batangi ka kombo na ngai ouais alobi ye te batangi kombo na ye comprendre tomona ba fi bakei pona nini ya kaka pona kolanda ba sentiment moko boye lelo lisusu tomoni lisusu ba fi mususu arsinde komeli bango bazokatisa nzela ya mai na butu bango tout KO grâce étant que actrice étant que star moi si en plus babiloko bongo tango mona yango et ça l'on ndeni En tout cas, paix à son âme à Rita, paix à son âme à Aminata Diogo, en tout cas avec Nabaser Moussoussou. Et ça la passe, et l'autre, Lukana vi biso moto et bate biso basi. Tu comprends? Tina risqué fleuve eza munene, tina risqué vie nanga ya butu. Likola cop mobo ya passe, webi. Parce que moto to bana kindele mbango. Ya tika na vie ya, webi. Parce que babungisa maman moko boye na papa a monique mwana na même pesa ki maman na voyager na zunga mais ba beto li solo ba no nyoso ba to nyoso bakinde ba dina mai na mwana na katso bi paso pesi na famille ba fito ye bande do to lukate ngamo pena mitiena ngamo na kati e makambo esalama e komi siko kote ya ngai pe parce que na longola na kozala star et tout na longola no sona mwasi normal et le resa biso moko ko avier biso pe tozala biso pe tobimana miso bato o moni nga na tie kabelo yebite position ni na sala epona zwa kabelo yo polika okende sko o ba osala na yo oyebite to musunga ku basala nga na position bien sko yo position ni ba tielo pona zwa kabelo za pena ba position tu sais quoi lelo déjà na ba kin na bandenga kin to koma de PC loko po jouer loko biso mo pe basi to sinyango to ndima na biso ngo te on a juste zero PC loko jouer loko para moi site liboso bandaki oyebi bato bakota ba université bato batanga liboso banda ebongo oko tangi otoki faut pesa eloko faut pesa prof moi mukie soza mobali surtout soza moi si faut prof ayaka liboso no to ika mwa ndenge nini poka obima parce que lelo afi nyonso tokomosigné auparavant ezalaki nanu to on pesaka exemple mo eza banal oyebi ntango tozalaki babana mike soki oyoka lidingwe moto na ngenga azobinisa bato akoti na ringi mobo atie motu boye motu lichope parce que omwa boye dingwe ndoki ya monene mais lelo ekoma ata so oyedi alingi oyo oyebise ondimi peko ntango oyebisa bino yo lingi edingwe ayebisa bino ekisi edingwe pa edingwe nga na omone mobali normal nga apianga mbongo neno on dirait ba fille babanga lisute ba comment aussi mojune toi toma mona nyonso normal oka muto muto entela na kisa makasi okaka kisa makasi makei po ebiki na ozo eloko mo muto oke wapi seke to komi obunge pe ke nzambe na biso azalaka et surtout ba artiste issu tokena pa masokola bango mama na osokolo tu ne sais pas ce que oyo ya tiki to mama na sokoli opo ya zwa nini po atika nini mais non to mi wele na ndeko signé to zaka ba fille ya théâtre te to ba chroniqueuse te lelo komi fille normal wakangisi nzoto ni aza loko te akangisi ka nzoto po akende pai moko bo po bato intel pe bamona ye po asala pe vie c'est ça yo moni bamama biloko ekomo kobela biso tasiko bandeko na nga ebongaka liwa mo bozaka obeli bamoni ondo obelaki okufi et c'est malgré ça parce que bamoni ke quand même obelaki ya ba accident mo boye para mo tatindi yo bokangani mipiko bokibokisa lelo mo bongo poka wa biso ile to mo benga ngo deal poka muta oke deal poka otekama parce que la résultat par exemple 20 ba 18 20 ezaka de aboza débé bele papa tango te bele banda na mibale parce que otala mwe mwasi ya mabe na kati na banga zaki te so mabe na lelo na basa mai bokufa liwa mai mabe na lelo donc et ça bien te ba fille to miyeba o biso toza tomiyeba komikangisa nzoto komikangisa nzoto seke mutakela biso azana na vite ya obike mutakela nzambe tongo nyonso olamuka ali yana mutu muso alamuka pe na tongo boy asambeli te akepe boy abimi asali dilte mutu pa lingi etateka mipete mais mutetela tali ekabo ma chérie je prends ça otali pe boto muso ezaki na pe mbonga dilte imagine toi
mais sikoyo seke oyebi wana kide eza calcule ya nzambe. Merci. So eza na mwa conseil mwa mokie okopesa bafille mwa conseil ka mwa mokie kaka koepingle okopesa bafille. Merci nayebi tike tokomi na biso déjà vraiment koshite ya bafille boyebaki nzambe azali nzambe ana contrôle ya nyonso oyebi nzambe soki azalaki te nde okufa kala olala nzambe ana bombi yo olali na ntongo olamuki osokoli so bimi seke nzambe anayebi oyo abongiseli yo ata lelo mardi ozwi te mardi ozwi te mercredi ozwi te jeudi ozwi te samedi jour no ezala olamuka mpe yabona ntongo mpo ozwi totika koenvie s'il vous plaît esanga mpasi totika koenvie. Merci vraiment totika koenvie tokomi kokenda biso na suka vraiment bato nyonso bozolanda biso vraiment merci na bino parce que boza kaka wana grâce par rapport ya film bato ezokota bato bakotala yango so oza na mwa message nomo ya mokie okopesa bato mpe bato so baza na besoin na yo bakozwa yo ndenge nini micro eza ya yo opesa mwa message. Ok, en tout cas merci beaucoup pour tenir nga regarder na film au catastrophe en tout cas makambo nasali na kati ya nanga asala yango te nasala yango te mais vous consommer nga vraiment vous consommer nga nalingaka mingi baconseil nde nabwe nakolaka na baconseil nakola na baremarque nalingaka mingi baconseil nalingaka baremarque nde esalanga nakola en tout cas ngai soko olingo ozwa nga soko olingo obenga nga mpo opesa nga baremarque na film ainsi ke baremarque na émission oyo nauti osala parce que nayebi ke nabetisi bino mpe mabaku peut-être moto mosusu akoloba nalobi bien mosusu akoloba nalobi babe parce que naleze ye en tout cas oyo nyonso amonaki nalezaki ye alimbisa ngai naza moto monoko esalamaka mpona obetela bato plus 243 89 64 955 29 plus 243 89 64 955 29 en tout cas wana soki obengi ozombala moko grâce lutama autrement dit Madera de la presse je suis là pour vous en tout cas nazaka wana pour lancer la bino obino boluka obino bozela catastrophe eza ebandeli na mais mabino lisuni sika mobo bato nyonso bangi batala catastrophe baotala yango na chaîne nakopesa chaîne eza lisuni te ok eza na kati ya Maswaku TV eza na Maswaku TV en tout cas premier épisode déjà eza déjà wana na kati ya Maswaku TV botala talango bokoto ebele ba frère nanga et ça langa bien en tout cas là je dis merci beaucoup merci à ingénieur Kirombengi papa nangai pourquoi pas Ornella Baba baba ya ba Ornella l'ami dédié pourquoi pas Brunel Baba à Mama Beyanga Mbedi à Axule Boston à Maître Oxygène et Diallo ainsi qu'à Clover et Kassodi. Pourquoi pas à mettre à mon vieux Jeannot Bamba pomme de bain. 3 fois boss en tout cas et je te salue là où tu es mon vieux. Merci beaucoup à toi. Merci vraiment là vous sentez que non c'est grâce Madera vous comprendrez donc il y a déjà muto messana na micro asimbara déjà micro donc moni yango na mo elobelia et que ira neti on dirait yé muto présenter mais abosani que Orlinde muto yambi donc oh zalawana to zalawana ouais to zalawana to clôturer ensemble. Merci vraiment na batu nyonso ba o nyonso botali pena grâce bo moni une émission vous avez besoin de consommer film oyo botala yango na Maswaku TV c'est ça ouais. Maswaku TV donc botala yango kuna bokomona yango donc bonjour film yana ezakuna mais Yafali Maswaku Swakule merci beaucoup à toi Yafali Maswaku Swakule merci beaucoup à toi papa merci vraiment merci à tout le monde qui nous ont regardé donc balandignon soya exemple TV na sepel na bino makasi po bino pe bo sepela na biso makasi moi c'était votre humble serviteur Orly Kanza Mister Lovalova autrement dit Avatar Mobutu donc tonton Kan merci na maman Zoé Kumba merci na yo et merci na maman Noëlla Marie Noëlla hein? Marie Noëlla ya papa Lucien et ya le na kati ya Canada merci na Glachou Kate na kati ya Canada wana Glachou Kate donc Bobby ba mbote no ebele et merci à Dixon le cardinal Dixon na kati ya Chine merci na yo merci encore à Nicole Achiki na Paris et mes condoléances à la famille Achiki Mobimba tout est ko perdre moko na biso noko donc vraiment donc ba uta kundaye merci vraiment donc
bino nyonso bozala wana bolinga biso bo continuer ko tia ba remarque na bino esala biso bien. Merci à Adji Adji Bilili, merci merci aussi au Cordon, donc Cordon Barési Baza, monsieur le journaliste, donc tonton, trois fois tonton, donc merci vraiment Nayo. Et merci Nabatunion sur Oyo, Bolandara chaîne Oyo, continuez à nous suivre. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Grâce à Madera, on peut s'élever. Okay. Ouais, d'accord. Donc, pourquoi? Parce que courte jambes chargées, moi la bata 12 ans. En tout cas, merci. Merci beaucoup à toi aussi, Adji. Merci, Adji. Merci. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit en toto et non la cabatache. Sopiling Kosana thème, Koya bien, ya propre. Oisa produit à Kosala. Oyo Eza pour la maboko, pour la batache, ya ma colope, ba genou et ba coude. Oisa oil et kendakana produit en toto. Donc, ce que vous intéressé, vous continuez de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur place Bogota Labiso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barési Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barési Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barési Baza. Fondation Barési Baza, Eza wana pour nous aider, pour nous sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na bana bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe, bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple la télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est notre zapenda touché dans les camarades Barési. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kaka to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barési Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc BB TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Maman, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein na savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes bon nos ba gag ba télé-réalité ya ba artiste ba vie réelle ya ba artiste ba télé surprise ya ba artiste bon nos ba film congolais ya ba artiste donc ezaki zéro bêtise mais na préféré na changer comme Barési Baza TV ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango et comme Barési Baza TV mais zéro bêtise ezakuna donc on n'a pas de bêtise zéro bêtise na kata Barési Baza TV pas de bêtises na kata Barési Baza TV bon nous ba film éducatif oh bon notamment papa maman les qui bana na salon
tobona biso Barési Baza TV bosala RRT Barési Baza TV Bébé TV Barési Baza TV chaîne YouTube na bino bino actualité théâtre congolais film congolais au Bourgogne en bonne et due forme car à la katia Barési Baza TV abonnez-vous yopoyo ki sango partagez sango yopoyo ki sango partagez sango batutu ya kati exemple de télévision boki mape mbangu na Barési Baza télévision amoureux tu ya théâtre batutu botala SB TV batutu botala Belleville TV batutu botala Naomi Barcelone TV Fanny Massoudi TV ba chaîne tout est diffusé ba théâtre ba Leke TV batutu o ba diffusé ba théâtre. Alors boki mbangu boki s'abonner pe ya Barési Baza TV ya Sikaye Barési Baza TV l'excellence c'est nous, le savoir c'est nous, le bon travail c'est nous, la qualité c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous, je vous aime, abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Munchua Sevastro. Et à Europe, na Kinshasa, agence de transfert, il y a sire à domicile, batikelo par un ndap, et bien par un téléphone. Maman Sévérine Munchua Sevastro, assisi ma solo wara. Yo benga numéro na pension na Belgique, partout en Europe, au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka maman na biloka passe avant mo ngebele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est vaste. C'est véritable vrai chéri. Monsieur Wanyao, maman na bébé, ana tante, ya omenga batu mbongo. Asa wana kutute, awana Kinshasa kaka, numéro eza moko, opesi kuna. Bengi 00240 3 code mboka, RDC 89 031 62 86 batine le mbongo. Ezala tepe komi. Kaka ki sinjoka kaka ngandimiye. Ona sina swaki. Merci beaucoup, je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro 1, agence Yassir. Merci. Thank you. Coucou mi yaya, mi maman, mi papa, baya mi bali, baya basi bino nyonso ba gros bisous na bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne Nanga YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official toko lobela nyonso et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs bango nyonso to lobela bango nyonso. Il est temps de valoriser notre culture. Donc malgré que mon français na balinga et comment passe mettre au kaka. Donc je vous invite de vous abonner, vous serez pas d'ici. Donc quand même je pense que ça lit bien en français. Donc s'abonner à kaka. Donc bisous na bino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela.
Osonami soni nyonso susi emema barezi basa na biso na lelo barezi basa. Exemple TV qui toque, rien à dire.